Mesdames et messieurs, nous sommes très bénis par votre présence pour compatir à cette cérémonie de la présentation officielle de la ceinture du champion de la danse urbaine des cages de l'Antangou édition 2022. Nous ne serons pas ingrats de ne pas vous remercier car c'est un signe de considération à notre égard de répondre favorablement à notre invitation parce que vous avez laissé vos occupations pour marquer votre présence en ces lieux, honorant le champion Mayemba Ladi Kopo qui a remporté ce titre le 30 juillet 2022 au stade municipal de Massina. Nous tenons à vous signaler un soutien total car c'est Ndili qui a gagné, c'est Ntango qui a gagné, c'est Kinshasa qui a gagné, c'est la RDC qui a gagné et c'est l'Afrique qui a gagné. Excellences honorables, distingués invités à vos titres et considérations, mesdemoiselles, mesdames et messieurs, nous vous remercions de nouveau pour votre aimable attention. Merci. Le champion de l'Antangou. Le champion de l'Antangou. Le champion de l'Antangou. Esengo kotisa yeko kotisa parce que yende mutu azali à l'honneur. Akozala honoré awa pona brevet mais ceinture na ye akozwelango kuna epai ya charge ya sport ya Njili. Na bongo tosengi na champion Abota. Wana champion 100 kg auta selection tigre d'Afrique na sport babengi jiu-jitsu. Papa notre sergent sport. Yaya. Bonsoir à tous. Si nous sommes réunis dans ce lieu pour, je peux rappeler à tout le monde qui sont dans la salle que nous sommes venus célébrer le ceinture de notre bien-aimé maître Ladi Kopo Mayemba, le leader de Tchango, champion de Tchango. Nous voulons, moi personnellement, je suis son conseiller, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je suis son conseiller juridique, maître Alain Bonfoto, depuis l'an 2017 jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et maître Ladi Mayemba m'a honoré. Je lui dis merci de tout ce qu'il a fait pour son contrée et puis sa commune, d'être aujourd'hui
le leader champion de Chang en matière de fétiche. Merci beaucoup. Et je vous laisse le temps de vous remercier également. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Merci nasepeli komona bino nyonso baoyo bayekokabola na biso esengo. Mingi baza awa mokolo mpe nazwaka seinture oyo na concert ya mwana chanteur ntango towutaki na municipal tozalaki na bango elongo awa. Yango wana mpe nasepelani mpe lelo tomenga kokabola mwa kopo mwa tondolo soki misili soki mbika oyo komonana tokabola yango mpe na bino ensemble mpona fete ya seinture. Na remercie bino mingi na ndenge boyekwa asiste ngai na manifestation oyo ya koloba eza te natondisami kaka na esengo na bapresence ya bino nyonso boza awa mpona biso procureur na biso aza awa bakonzi na biso ya fédération bana membre honorable pepe tazi basankilono. Na remercie bino nyonso, na remercie bino nyonso na bakolege na nga nyonso ya bakatiere oyo bayeko asiste biso. Na remercie bino, na remercie tout le monde oyo aza na kati ya esika oyo na baartiste comédien na ngai. Merci beaucoup. Sans oublier Congolais totika na remercie bana ya Congo nyonso na bao baza na poto Asie, Amérique, Afrique. Na remercie bino président Gabe Manege. Bon. Ladi, mwana famille ya Totela administration, la Thompson, Pio. On va ver un bien.